Zamba Zeb que Jibe Nozomona, c'est un grand serviteur de Dieu. Na moni Zamba Zeb que Tala soka selinga na moni ba pasteur la minene bazo fuka maliboso na zo tchela maboko. Si a spirituel. De muta ça service il faut ça muto ya sala 13 ans. Aye binzo to moi cité. Un service mode difficile banganga bakoki angote ba pasteur mi bakoki angote. Baza ba pasteur oyo bazo répondre na ba critère oté. Bazo kwate. Ça service pas. Mais je peut-être jiba ben yo répondre na ba critère. Mais pour ani Nzambe a révélé makambo. Makambo na oloba so tuni président jiba ko biso ke non. Makambo na oloba za solo. Le internet, ba pa jiba pe na ba message. So jiba pe na rondima nani de féticheur baleka. Bino basala Nzambe boleka, batu normal baleka finalement. Mais tu as qui a des problèmes ya clan Wingi. Problème c'est Jibim Piana et Ranson. Azalo ko la zo aza porte parole ya metepo babi metewa nga kufa. Comment les agiteyo? Donc aza muto yo bango bakende ko zabilo ko pana ye. Na ba ndeko blo pana ici. Jibim Piana ou clan Wingi. Balobi ezali wera na Jibende fu ba régler situation ana pose ba régler ngote ba muto na lobi soit ba ki mele panzambe. Soit ki mele panzambe te za pasi. Biko quand c'était que Nzambe aina Jibe alinga bino ba chrétien non. Dieu est pour tout le monde. Dieu est le père de Jibe. Nzambe azape père nabino. VIP Press Congo TV online. VIP Press Congo TV online. Brazzaville, mbote diaspora, mbote mokili mobimba, obolandaka, émission de Bino Kin 168 heures. Où est le canal VIP Press Congo TV, la meilleure chaîne la Rabino Bassige Malonga, chaîne Elano, Masolo édifié Rabino à travers le monde par rapport à Bassige Otu et la Rabino. Il y a quelques jours passés, tu décortiquais les solos par rapport à Mamou comme l'artiste Michel Jibin Piana. Pasteur Joshua Bakajika Oyo, Nembele Bino la fois passée à l'écart qui a passé ma prophétie, a passé ma révélation par rapport à Mamou Oyo Komela, clan Wenge, tout particulièrement président Jibin Piana. Alors même Mamou Bele, Bokomi, Bobengi, puis Bosengi, la question sur Botunaki, mon nom de question, mon nom de lobby, Oyo Sanaki Aloba. Nous avons la deuxième partie dans au Bozolanda. Nous avons toujours même invité au télé la fois passée pour répondre à la préoccupation et bien dans ce travers le monde. Bon continuer toujours à liker, bon continuer toujours à la spot publicitaire, bon continuer toujours à commander, à bien abisso à travers le monde. Bino. Pasteur Josué, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé. Santé Zakimia. Nous avons pour présenter déjà l'introduction dans l'émission Abisso et Tongo Lelo. Où il y a beaucoup de bateaux à travers le monde. La fois passée, tu as eu ma révélation au PSAGI par rapport à Jibin Piana. Au Lobaki, depuis 2022, au Bissango, pauvre Moulala personnel, au Bissaréango. Et au Bissara Moulala, Makam Oyo. Et à la président de Jibin Piana. Et Moulala Zongela, réaction président de Jibin Piana, qui par rapport à Maloba, Oyo Tindelaki. Au Balandi, tu es sous éclaircir. Par rapport à la mission et les kaki, nous avons la tante sur la kinaye, nous avons bien que nous avons présidenté. Alors, à Ebisaki Ngaboye, paix à son âme, à l'obi, na comme la président message, président Tangi message, question liboso président Jibatuna qui est à Tunier, Makambo nana Ebisio. Il y a Ebisio prophète Mokomoto, pasteur Mokomoto à Ebisingango. Alors, est-ce que le président a colligné tout le monde? Non. Il a topé Satan à temps. Alors, on a dérangé. Là, c'est là la réponse. J'ai bien qu'il y a Pesaki. Réponse au président Pesaki. Bon, on a évité ce qui est solo pour Ngaï, Nazaki Loko là, il y a des intermédiaires. On a évité ce qui est tango na président Jibaza tellement charismatique. C'est pas n'importe quoi s'approcher. Même Moulala, jour on a évité que non. Nazolingana kenenga mona yekuta na ye pesa adresse na epsinga afin na GB so ke boy comme na rompo sacrifice africa swana mati GB zawana mais ebisinga dina bi so komi kuna kotanga kombo na ngate alors na yo comprendre le degré oyo ba musicien ba banga ka président na bango ba respectaka ye et puis yé a solo la kana n'importe qui, c'est un charismatique.
Maintenant, au conseiller, boye, au moins, na man les Syriens, ils na lèpre. Muto souvent na man les ali bonne naie. Ndatuni madame, abi madame, président, général azo belanini. Dans le but na lèpre. Et puis, bonne wana, nde aiko ebisaye que non. Na mboka na biso na prophète, mo so qui général akekuna kobika. Au moins, na vie à tous les présidents vous avez levé mais alaka pena dialogue na bato bana senabi santine ba sauva patron na ye c'est-à-dire patron abengse maman na mboka maman sali complot ateka mwana na ye mais santine la ye ba ki po ba santine la plupart bazaka moi batu ya misala molili nde aye ko ebisa tango bali bakata patron lokolo bazoke tikele biloko na hôpital amoni madame abi madame mokilo za malamu te abi yo po madame atune po nini yozo ningisaka mutu. Alors, sentir abi maman, n'a pas besoin de me faire la secret. Tala sentinelle ou ABC, moi si a patron que non, dengue za muto ça la patron boza maman na ye, o ya utembo ka yao. Alors dengue za le colon ba katango, et ça le colon déjà bazo teka na nenga molili. Alors na ko sala yo grâce pour big sa patron na yo. Alors sentinelle a révélé que ba secret. Mkolo bazo kende ko nzokande mama bokilo na kombone na kindo babenge merju. Alors tant ba comme hôpital sur balimba kata le kolo sentinelle wana yebisie habitant omoni mama nazo kota pa pesa corps yo benge ka merju tika ka mwana lokolo kende boy. Alors tant mama patron na ye ya mwasi jour ya rendez-vous bakata le kolo patron. Alors tant omoni mama ya mobile nazoya abeleli mère Dio tiki kaka mwana lokolo kende boy. Alors mère Dio akoya ki nase a comprenait que na révélé secret mais c'était la sentinelle. Alors a tosé levé zalaka na dialogue pena batu tamuso ibi mutu akoy bikisa utende conseil na ko pesa président Jibem Piana ayo kaka mutu nyonso tamuso mutu muso akoza lika mususu oyo ko sauver. Donc sur le cambo salama ki tangu ezaki na 2022 nde makambo oyo et comité nde et nous connaissons donc banga kai ba respecter kai makasi c'est pas mal mais yemo ko brisa un peu barrière wana azaka na dialogue na batu na ta mutu ase asola kana c'est très important. Pasteur Josué, vous avez vraiment convaincu que na makambo ne se comme Jibem Pianaza vraiment innocent 100%. Oui, JB aza vraiment innocent na makambo oyo. Zamba bisinga lobi ndenge toujours célébrer Génocoste, c'est-à-dire agression rwandaise na mboka na biso. Moi to fane kimia mais ba Rwandais ba côté biso ba bandi ko sala d'exaction de balingi. Bazo bomande balingi ba violer de balingi bazo botande balingi. Yé pas sa victime eloko wana, c'est-à-dire ba percer zone ya sécurité à vie na ye. C'est-à-dire bato wana bazo kota, bazo humilier, bazo bombandenge balingi. Et puis yé aza sans force liboso ya bato wana parce que bato wana tant bakotaka bazwa kandenge balingi. Batuna kateke ona nani donc ils font ce qu'ils veulent. Et au-delà de ça, nako bakisa so eloko moko boye par rapport ya makambo kanzamba epsenga. Namoni président JB na camionnette ya citerne. Oui, pesa ba pétrole wana. Oui, transportaka ba essence bani oui tamona banzelana. Namoni azo pusango camion ezaki jaune. Alors namoni pe ndeko moko azopusa pe camion ya ndenge wana me camion ezaki noir. Namoni ba camion otelemi balé. Ndeko ngo musicien. Testo le baide ali kambwana. Namoni ndeko wana ipasa na camion. Oza image nza ba pesinga pour expliquer makambo très bien. Alors namoni sikoyo ya président JB ezaki na carburant mais ya ndeko wana ezaki vide. Pour nza balakisi ezaki noir, ezaki vide. Namoni batu baye baza kolongola carburant na mutuka ya président JB bazo kotisa yango na mutuka ndeko wana ba vide ye carburant nyonso et automatiquement na moni camion na ekomi noir ya ndeko wana ekomi jaune et ça transfert ya onction ya pouvoir ya puissance ya domination c'est-à-dire azaki na puissance mo boye mutu moko boye ayibie yango na sepelaka mingi ndenga loba ke génération ya ba tricher déjà batu musu to mona ce sont des tricheurs. Il n'y a rien d'origine en eux. Ils ont exploité des fonctions pour basala au bazo zana. Alors, on explique on a sens moko figuré, mais vraie vision wana
peut-être ceux qui t'écoutent non c'est Isaki Boy. Mais na minute azali mais na moni camion na oyo et comment qui jaune on ba ibiona na moni bato bazo batena baza bato makasi ya okoka bango te esengeli siko bazongisa carburant na ye mais pour bazongisa ça demande une intervention spirituelle na minute oyo aza vraiment incapable de récupérer force one. Il faut qu'on lui aide pour récupérer les forces. Si on force on s'en récupère là, il sera mesure au sala va succès dans le sala. Ce qui a récupéré la force one. Ndé boko retrouver sikoyo JB Oboye Baka. Première fois na vie à JB a mis album Simbate. C'est sa premier album. Faut qu'on se souvienne bien comme on c'est moi JB Mpena il est concert album ne Simbate to yom tozolo. Mais album soit jiba contrat ba concert soit album ne beti so binisi moki. Album ce qui est simbi oyo quand même ba chambre beta. Hein au monde appena ba quartier boy na ba matanga ozoka zo beta. Okoza besoin to ke na bar. Okona banda kwa batu partout zo leka. So déjà na kati ya kin album ezoka na te bona ba village ba mboka na ba province zandene. So déjà na kin et simbite. Bozoka ngote. Na matanga bozoka ka banse ba batu musume bozoka o wana te. Ozomona que c'est un problème. Succès et banda d'abord na bana miki. Succès banda toujours na ba quartier zo mona zembo zo beta. To mona ba nzemu na bango simba o mona ba quartier zo beta ba fête zo beta mais awa na ba fête na banini et beta kati. Parce que je suis affaire météo. Météo qui a des problèmes il clan Wingi. Problème c'est JB Mpiana et Ranson. Mais sur total muto a un problème à poufeli va être très cher au balandani c'est JB Mpiana parmi bon sur nalanda ki vidéo wana eza par rapport à ça. Nalanda vidéo wana eza ndeko moko ya me donc ya aza lokola zo aza porte parole ya mete po babi mete wanga kufa comment ezaki teyo donc aza muto oyo bango bakende ko zabilo ko pana ye ndaba ndeko ko blow pana ici JB Mpiana ou Clan Wingi balobi ezali wera na JB ndefu ba régler situation wana po se ba régler ngote ba muto na lobi soit ba kimele panzambe soit kimele panzambe te za pasi danger zolanda bango menga JB Mpiana yo ranson natalaki vidéo wana alobi ke prophétie eza ya solo mais o ebimi eza solo mais bango de na wera nde bana problème ngana au contredit muto na pona loba boy je pense que muto aza na problème sikoyo ce n'est pas wera c'est JB mais pasteur je sais bon ngai nazoloba makambo nzamba ebisinga ya zoloba makambo selon pe ngana batisaka foi na ngate na ruse ya diable omoni likolo ya ruse ya diable wa kene pas Adam ko ya likolo koyoka donc on ne bâtit pas la foi sur les mensonges qui sortent de la bouche du diable ngana ko bâtir ba mensonge na ngate et moi je dis les faits o ezali nzamba ebisinga ne nazoloba mutu aza concerné awa ezali JB Mpiana wera aza na eloko te na makambo. Donc ba clé nyonso c'est entre les mains de JB mukolo oyo JB ko régler station na de makambo nyonso ekozonga normal c'est un peu ça. Moi je peux pas bâtir ma foi sur la ruse du diable oya le biona eza ko engager ka ye mais moi je vois la cible ici c'est JB Mpiana. Parce que je suis traité comme un aventurier, comment depuis Kalomakambo, le baraté, non aux escrocs, aux aventuriers, ou tu vois, puis c'est toujours des prophéties, c'est toujours comme ça. Avant Bozalara, puis ni poussé, c'est vraiment Dieu. Abisso Makambo. Nazo respecté point de vue à Motu, na condamné Moutouté. Babenga aventurier, gloire à Dieu. Peut-être les lots, nazo pesa un message pour Najibé, nazo côté la Jibé, nazo le bas succès, nazo facilité, mais nazo rappelé pino que na kati Bible Dieu a utilisé des rois païens pour aider ses enfants. Sautel même na kati Isaïe 45 au monde ensemble abenga roi Cyrus, un roi païen, abenga que mon serviteur, yende muto tonga mboka na yende tonga temple nanga, mais muto naza païen. Le Dieu peut utiliser un grand mal pour produire un grand bien. Nzamba aza butu aza pe moy. Le but c'est celui qui crée la lumière et celui qui forme les ténèbres. Il est Nzambe. Là c'est vrai. Donc Nzambe mutu utilise Pharaon pour atombola Joseph. Nzambe mutu ayamba famille Joseph. Après ça non plutôt Nzambe mutu utilise Pharaon pour ayamba famille Joseph. Après ça on a belé, après ça on valère. C'était un païen. Ayba Nzambe mais Dieu l'a utilisé. Nzambe mutu utilise Pharaon aboko la Moïse
Nzamba le bête que Moïse a mon centre nanga à quoi on a côté. Il a grandi là-bas. Et a joué qui intelligence kuna. De bon quand c'était que Nzambe a ina Jibe a linga bino ba chrétien non. Dieu est pour tout le monde. Dieu est le père de Jibe. Nzambe a zappé père na bino. Nene a surveillé kabino n'est pas surveillé Jibe. Les gens na ko ni frère Carlito na débat ba bon la montée. Parce qu'on va succès. Mais après Nzambe a récupéré qui bango. Qu'est-ce qui empêche qu'un jour Nzambe a récupéré JBP a commis un grand sert. D'ailleurs, pour vous scandaliser, Nzamba Zub sent que JB Anozomona, c'est un grand serviteur de Dieu. Na moni Nzamba Zub sent que Tala soka selinga na moni ba pasteur la minene bazo fuka maliboso na zo chela wa maboko. Nje bezo pour la JB mpia. Na moni ba pasteur ba fuka mi liboso na ye. Abi soka selingai ezana ba grand homme yazo ba grand homme de Dieu ba ko fuka maliboso na ye. Mais eloko wana ba tebeli ba bien ngote. Biso quand c'était que biso bato en église toza meilleur que bato baza libanda. Il y a de meilleurs oyo nzamba lingi même koleka biso bato na kati. Paul a zeko boma église, mais Dieu l'a aimé plus que les apôtres qui étaient avec lui. Avec boma bandimi, au scandaliser, ko lapider ba baitenon. Mais tant nzamba benge, il a utilisé plus que beaucoup des apôtres qui ont vécu ensemble avec Jésus-Christ. D'ailleurs, le miracle Paul a sali muta salongo za kapia, apôtre ba kokia ngote. Nzamba maki na dimension moko boy ya likolo. C'est un peu ça. Là où le péché abonde, la grâce sera abonde. Le bon constater que nous sommes meilleurs, pour nous non, Dieu est venu pour les péchés. Il est pour eux aussi. Soit battre là-bas, pourquoi Azo battre là-bas. Pasteur Josué Oloba qui JB Mpena faut aussi les services, faut ça la cérémonie de prière, façon babilo Oloba qui en a. Bon, au cas où à Bafouango, au cas où cérémonie salamité, conséquences et ça nini. Vous allez un peu précise dans Maloba devant caméra. Merci beaucoup. Tolobaki biloko ekozala pourquoi to senga ballon to senga ki kiti eloko misatu na lobaki te pona nini yemoko place azali président JB akanisa makambo lekaki na fikini na kolobango te me remontada ezali mameleka na fikini na concert te wana eza na cadre mususu cadre ya loisir moko lekaki kuna na terrain fikini na lemba yemoko azoyeba place azali azoyeba et azalaki vainqueur te mais nzamba zo senga siko remontada wana ekoleka sute o match te ekoleka na ndenga spiritualité oyebi ndenge oza boso oza na retraite ya 3 jours oyebi ke na aussi sango obandi dimanche na 0h aussi sango mercredi na 0h so comme mercredi na 22h nzamba apesi vision azolakisa oke non obeti match moko boye mais match wana opoli comme ma retraite on te continuer jour suivant. Soko bimina retraite to ayeba ke diable akolonga yo. Nana expérience makambwana. Okomona ozo sambela boloti na butu, ozo beta balle mais na balle wana soki obimi vainqueur te ba longio na match wana. Ko bima retraite wana te continuer ti nzamba olakisa yo vision ya victoire. C'est un peu ça. Oyo komeli président. Jibin Pian. Faut le ko remontada wana il faut et c'est le masque on a ndenge ya molimo mais conséquence ce qui service sur salamité zanine clan wenge gotika le bemba nyoka bando lobaka basala bando beta na ba concert mais na cadre allait passer mais le présent est relaté donc c'est pour dire que régénération ko ya de 5e génération ce que yé nde ko yeba ko surmonter et loko wana mais bango ba gotika le bemba nyoka. Donc, parce que à lire vont les choses, donc ils ont lié vraiment Clawingue et Limo. Batika na archive quand on lobby. À la lire vont les choses et quand elle a pas sur un album on essaie de soit un peu plein n'exagile bosso. Déjà disparition. Et tika la kaka, hein, tout le monde en kat, président Bozi bazana bango mais ba vivaka par rapport à les passer na bango. Bozi Bozian. Bazali. Et ça be voloko. De par rapport à les passer mais actuellement baza en actualité. Et le qu'on a sur les salamités, on peut pas tika la bongo. Quand on vivre quand na banzembo na ba sala, ba zobeta ba concert. Raison pour laquelle on monique les loso qui ba mise ba ke poto, ba zo ke de na album asikate ba ke betande biloko na bango kala. Oh tant album eza en plein, eza sika au moment le beti na concert awa ba to ba zo réclamer na ba pays mususu. Mais ce album est até.
ils ont pas souhaité un concert moko zongi mais 5 sur album mais en plein ndoko mona ba voyage ça les ma partie par là yango zo mona muto ke poto abeti un concert moko zongi moi deux concerts à zongi pourquoi parce qu'il y a pas l'actualité avant en plein rwanda ba concert zonga na poto il faut basala biloko asika mais j'ai même bien en bête na poto les 10 mai dans un mois oui n'a pas autre bête oui abeti le 15 février mon moniteur abeti à zongi vous croyez que so ka beti lelo ba succès ba sana ba alerte ba benga bango lelo ba benga par base de quoi ba succès ba sala mais parce que je bible biche dans son temps tout le monde dit que la reine libéla sauf Nzambe JBWera ba sali impact mais au niveau il faut pas quitter il ba ninga musuba matezate ka JBWera au sommet ka bango non ngana une histoire bien oui papa m'a bêti Zénith na bercy après ba wera na ba JB oui là je sais ça très bien âge na yes que asala pourquoi ça na ba JB non ça on a retard parce que JBWera bêti ba Olympia bana mikie mais bon ba bêti on a qui mukolo 28 ans 29 ans la valeur de moins de 33 ans oui. Tu vas ça la minene on la valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années donc au cause la même na 60 ans mo bêti merci donc kutunde na le bawa musique na biso en tout cas espoir nango est-ce que na maboko ya JB Piano yemoko akanisa yemba il est l'espoir africain phrase wana azo na PTT hein yende espoir africain phrase wana azo na PTT ça vraiment une phrase où il faut l'attention ton avis parce que je suis ndeko comment Gabi oza trop fanatique ya Wenge mais quelque part au côté Bumutu oza trop fanatique ya Wenge clan Wenge est-ce nga na kolinga Wenge ko leka Nzambe mutu apesa bon succès mutu apesa bon succès zanga to Nzambe parce que rien n'est pas arrivé sans que l'Éternel en soit l'auteur mutu tomboli bango wana do monte Nzambe alingi bango leka même nga de nga nazana nga kaka hein un instrument de Dieu mais nazali normalement nazala génération Wenge parce que ngai concert à liboso na kota na vinanga ya ofele na kenda otala Wenge na fikini na liboso na ba 90 wana tant ba fikini na ba 89 90 et okomona que premier concert nga na kota na vinanga etilo na telo so kota concert ezaki ya Wenge na kenda ko vivre mulolo en live amona bango ba telemi après concert ba mona ba wera ba jibe ba telemi de premier concert pe ya suka na kota na vinanga za Wenge na tika kota concert za côté ya papa mbate ya nini mais baza bato ba influencer ponga pe na za moyembi na yembaka mais na yembela Nzambe mais influence oyo joie mingi na vie nanga c'est le Wenge et puis so tali bien Zaiko bimi na 69 Wenge bimi na 89 20 après tilelo étant orchestre monté bima dans les néants ba otu ba ça succès ba uti na ba groupe one ya wana ya des fois ba to ba 5e génération ezate et l'on rappelle JB Piano lo bango to alors la génération comment ba uti pas ba génération e bima bongo oui asa na raison aweza génération oyo c'est une génération de tricheurs ba uti soko tali bien première génération na lobaki ya Grand Calais a uta de nulle part mais sote la deuxième génération au mona que ezaki affrontement à Luambo na Tabulei et Tabulei a confirmé parce que avant sa rumba lelo ba créer une école et sote ba jibe wana ba landi école ya Tabulei ya ngwa ba bakaza leader mais troisième génération bima de nulle part quatrième génération et bima nulle part cinquième donc sote lobi que et oza cinquième génération et bongo nani Bailo Kanto Kofi Olomide Kester ba ute papa wemba ba il fallait ba créer quatrième génération non ba créer quatrième génération ta ba zeka na génération papa wemba soko talinde comme quoi ça succès a uti na quartier là le kuto a troisième génération pas uti na orchestre troisième génération so tali faire a uti na quatrième génération comment mta uti na quatrième génération na mta uti na troisième génération ba ça cinquième génération et c'est inconcevable. Mais peut-être que je te sais la remarque, autant à combat faire est facile, mais combat fait autant à monter. Bon, ta génération a été. Ta génération a été. Mais faire autant comme mon homme de génération a été. Bon, on est à point de vue nanga. On est à point de vue nanga. Pourquoi? Et loko ezoti nanga na tanga kombo wana te.
ko forcer ngate et ça point de vue na personnel de ça libre ya kotanga to kotanga te ezala kwa ndeko mona landa ka bi alingo tango ba kabila te ba pesa soki pe kombo moko boy batanga ngote aza libre ngapé na libre ya kotanga kombo na été. Donc c'est un peu ça parce que moi je soutiens les hommes honnêtes, moi je soutiens pas les tricheurs. Parce que je souhaite au moins qui m'allait même dans cette émission dans l'ensemble clan Wenge est retenu nini clan Wenge est ça la nini parce que même Jibin Penalandi émission te ba ningana clan Wenge ba Rolanda soki mo pour Rolanda ba ça la nini parce que les bosso ba talango et belé même staff ya yemo Jibin Penalandi ba talon ba plus proche ne ba talango ba plus proche à Ranson batali ba plus proche à Fem Wengina o ba o bazana ba poto mo so bataillon clan Wenge est retenu nini ni clan Wenge ça la minute pour bima na situation bazana parce que quand on parle de clan Wenge debout Wenge Kabona bah au sommet bah tika groupe charge à Wenge c'est ouais j'y bien piano bon et là on a ko senga batu ba retenir ça que clan Wenge ezana na ampleur nango bakenda ko yibate o bazala te babima na ndenge na bango pe baza batu oyo bazana na avenir. Ce qui est dans le moko oyo akolanda émission aza proche na président JB a facilité biso to kutana ye na otu koloba ke boni anaman c'est-à-dire boy na ye nda sauver boy na ye muto sauver Israël contre Goliath. C'était un gamin à utana e forêt hein muto azali ko batela bampate David. Nous te sauvons Pharaon, liboso ndoto, ba grand prêtre, ba zepeme na Pharaon, ba grand magicien, ba grand sorcier, ba zepeme na Pharaon, ba kokate. Le petit moko utane prison, un jeune de 30 ans, nda pe sa solution pe web makambo salema. Donc clan Wenge, ils en ont avenir ya makasi, ils en ont ba talenti ya makasi, on a une facilité. Le besoin mon sur terrain, baza nul. C'est un problème spirituel. Et bazana nous n'a venu parce que à part que là on a zomona te batuni ba kosi ma musique na Congo batu bakanza que musique mondaine et ça ceux qui paye à diable ceux qui ante na lande maman bile bel jour moko aleki na écran à lobby nzamba zo senga biso abia loti nzamba ze que no ba former ba jeune na lelo ndenge ba bazaki former parce que baso comprendre que musique na biso que no kufa. Est-ce que vous savez que lelo mutoyemba lokola maman bile bela zate lelo mutoyemba ba voix lokola ba kester azate mutu lokola ayemba ba voix lokola ba papa wemba na zate mutu lokola ayemba lokola ba voix lokola ba pepe kale bazate ba jeune ba zo lelo ba voix mo ba mikelo lokola ba makelele tu ba tele ba voix ni ba msuko to mo ki ma musique yango afrobeat ce qui n'est pas parce que ils sont incapables de bien chanter. Alors Dieu Aïssi maman bilabi bo former parce que peut-être bali ko apprendre te ko oui pour ça un peu la grande biso apprenant donc ba grande baluka ba tia ba condition bien pour na ko former jeunesse ozomona ba grande baluka tozomona ba footballeur mingi na poto ceux qui aye azumbongo azungi ba net ba Sénégal ba zungi ba tongi ozotunga ba université ba tonga pour ba former jeunesse. Alors bino ba grand Nzamba Tomboli, qu'est-ce que vous faites pour votre jeunesse? Vous formez jeunesse? Elles sont dans l'église, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Vous avez que mon tazo qui est naïe. De l'homme même chose au monde, église. Ça manque à encadrement de jeunesse. Église, avenue Monceau église. Elle manque à encadrement de jeunesse. Il y a jeunesse. Si vous passez à encadrer qui va jeune noir, va former bango. Baluki ba mapango ba sombi ba tie ba condition bien de tout le monde ba Nigeria ba osala. Mais toute une crise il y a leadership à tous les niveaux. Yango bozo mona ba exploit oyo ba ancien chanteur ba sala lelo eza presque bafoué. Ba jeune lelo il n'y a rien à s'attendre de. Il n'y a rien. Musique na biso ba comment qui met la musique mobo ya libanda. Or notre musique c'est la rumba. Musique on est ko kufaté mais bana lelo ba incapable ya ko assurer continuité ya rumba. Or rumba ekokufa te. Eza musique eza na makila na biso ata mutamati akiti omona ka ke non azongela ka musique on c'est très important. Donc ba assurer
formation à jeunesse. Basiré formation à jeunesse partage juste donc vraiment na souka émission na biso. Batwa retenir nini pour la mamunyo surtout le beleli. JB Mpiana personnellement a retenu nini. Parce que sa fille va enterrer le long à niveau France, puis à son âme Océane Piana. Donc JB Mpiana il est privé. Donc mambo bat belé ba le bat. Le internet, ba pa JB Mpiana ba message. So JB Mpiana rondima nani de féticheur baleka. Bino ba sala nzambe boleka, batu normal baleka finalement. Ba journaliste baleka. Finalement bocha mwana mobala batu wapi a retenu nini. Ezaka na moto bato. Ah qui est vrai qui est faux. Ezaka na catégorie bato balobela bango te moto na botamite, moto asala rien na moto akufa. Catégorie bato wana moto akolobela bango te mais lokola président JB Mpiana aza une étoile, azali un grand homme, les gens doivent parler autour de lui. Mais la plupart bazo spéculer. Bazo loba, vous cherchez des succès, des vues, des succès, des vues à l'internet, des baisses, des baisses, oui. Mais vérité zakati na ye. Et là on a eu ces zakaga, balle de match, ezali album moko, ou ezali na tendance moko spirituelle, prophétique, mais aluka remontada, akuta na biso, on a le bien ezamuke, na lobby presque 50%, mais 50% sur une basali grâce ayamba kabasali ceux qui n'a pas nabike za pona mosali ayamba basali na nzambe a rejeter ka bango te il est vrai que ba aventurer parce que je suis heureux lo ba kino JB Mpiana ayamba basali nzambe c'est comme ceux qui n'est pas JB bakengele aux portes. Oui, na kenda déjà 2 fois na kenda même l'église ya mama pasteur si de Chimampata na kikuta na lekina oyo mama pasteur si de Chimampata batika na lupango wana en église na kota ma potwana na habita mususu na banzela mususu na kutana JB te mais na kutana ta mususu na mama CDG mais kuna pe na kutaka ka ba barrière omoni ke wera asombi le pongo atonga église parce que église wana ezana ba amba obika te mais mbongo na zonga pe azonga na musique te tuko pe jiba ko lo ba ke lobby na kotongela nzambe temple na osomela nzambe le pongo mbongo wana yo kasi nzambe oboya c'est pour la gloire de Dieu. Nyos tozo zwa ba oba pharaon basala ba roi minene basala Bible pona nzambe nzamba boya ngota nzamba yamba yango mais après na musunza babite o les empire na zoneti offrande na man nzamba boya mais c'est pour dire que non ndeko na biso souverain binadama ayamba biso vraiment toko arrêter hémorragie donc ba côté na ba rwandais spirituel na zone de sécurité na ndé bazo panza bazo détruire. De bazo tu n'as même pas permission na tant ba Rwanda ba côté na Goma na est to monde ba panzek ndesko ba panze bazo humilier parce que bazo ko kaete oyebi zana bato belé bazana ba succès na Congo wa toujours ka o azan succès mais na Congo ka kolanza 3 concerts akobeta te samedi abeti samedi ou bien dimanche abeti ako quand même pas un mois mais au moins ka ke JB Mpiana abeta concert chaque samedi dimanche ba concert ebele et là on appelle écosystème et jalousie et on monde le ba concert na yeza annulé ils a reporté avec ta concert boy liwa anga sala boy liwa tout ça ils a pour empêcher à kokisa vision na ye makamne kende liboso chaque fois au moins na makambo za reporté ça montre que ba côté na ba rwandais spirituel ba bandi ko gérer sikoyo bandi ko détruire alors ceux qui alinga arrêter au moins nganga wana lobini abi lobaki mile panzambe. Même nganga yebi ke nzamba za na capacité ko arrêter hémorragie moko ata o satana créé mutu donc mutu yo aza capable ko arrêter hémorragie diable a créé za nzambe donc solution awa président JB eza nzambe mais kutana pasteur oyo ayebi nazo le belo likolo remontada kanga phrase remontada retour faut ça le mama remontada yemo yebi pourquoi na ono bango na yebi o nazo loba mais na ko loba na miso batute pour nous tout comprendre mais il faut les remontades na vie na yo pasteur je souhaite comme vraiment na souka émission na biso bato ne so bakuma ki peut so balanda à travers le monde message ne opesa bon ba oyo ba apprécier mission zamba pambola ba peut ba critiquer zamba pambola bon peut-être niveau spirituel biso to komi lelo bango nanu ba comité Dieu contrôle le monde. Les années de comment ça comme tout sabi nzambe yozotika mokili beba boy yozotika mokili
et batubazo kufa bozo contrôler rien. Le solo pasteur moko professeur nanga moko na université de télévision na IPC. Azape pasteur abi nzamba ibisi ndeko wana usually ba na contrôler mokilité. Mais zela na l'action ngam na contrôler mokili. Tala tour élection ba pape Yerusalem. Kaleza kaka ba pape ya origine romaine nde banda ko gérer catholique. Mais ça va c'est tour romain à pape romain à diriger, pape italien à diriger sous église catholique. Nazo cha pape ya pays mususu. Po e ba ngai nazo gérer monde. Ba kepe na élection ba c'est l'élection. Moulinga ko matalikolo ezali ya pape Jean-Paul II polonais. Vous avez vu au monde même église catholique on nzamba chaka loi na. Batolo bagenza bakota kao nzamba kota musique mokilité nzamba kota ka balete. Mais pourquoi diable azokota tina ka église? Diable a géré l'église. Diable a chalo pe na pasteur azosela diable mazo na ka église. Diable azokota na église bon nzamba kota makamusute. Et ça na place moko te ba ko empêcher présence en Dieu peut entrer partout. Même dans ndako jibe za bakota. Ndako pharaon pe nzamba bakota. Ndako ya président Félix nzamba bakota. Même ndako ya Biden nzamba bakota. Même ndako ya déjà il contrôle tout. Il contrôle tout. Dieu contrôle le monde entier. Alors président JB, Dieu te connaît, Dieu te contrôle, Dieu t'aime et Dieu veut t'apporter son secours parce que le secours de l'homme est vain. Au sambeli trop lu qui secours dans la likambo, mais ça va utiliser pour poto sungayo. Et puis mutoko ça la service wana premièrement il faut un pasteur consacré. Deuxièmement, il faut la pasteur ou à ça 13 ans et bien autres à moi cité. Service on a eu ça. 13 ans. Et bien autres à moi cité. Bon ça homme marié. À quoi compte? Mais homme marié avant les sous-moutés. Et ça condition ça ma pèse. Et puis pourquoi ma grande délivrance? Hein? Mon grande délivrance. Au moni Joseph a eu vision à 17 ans. Et bien encore régné na comme président Premier ministre na 30 ans. C'est 13 ans plus tard. Si on habite 13 ans, pourquoi on a le bien? David a eu message à 17 ans, ayo comme roi na 30 ans. 13 ans ezali chiffre moko prophétique. Hein? Les chiffres moko prophétique sont mon tribu d'Israël les a 13. Ba to quand c'est à 12 à 13. Les a 12 les a 13. Dina batana arrêté au moins si. Té. Au moni bazaki 12 enfants. Il y a Jacob. Mais na 12 oyo lokola Joseph azaki place ya premier né. Ba honora na Israël ba honora ka premier né doublement. So ba pesi ba tunyo so bana nyoso loko moko mo mwana lizo pesa ke double. Pesa ke mibale. Ndo moni balongola komba Joseph bakota Ephraim na Manassé. Balongoli mutu moko bakoti 2 personnes. Bana mibale ya Joseph. Ndo mona Ephraim na Manassé ba jimo. Te bazaki yana leki. Mais bakota ce qu'on a cadre ya ba tribu. Balongola papa na bango Joseph. Tant balongoli Joseph bakoti bana mibale bakomi combien? 13. Bazaki 12. Bazaba na 12. Balongoli Joseph bazu bakoko mibale bakoti na ligne ba tribu. Ephraim Manassé. Ndo moni ba pesi Ephraim première place. Pour azo représenter papa na ye Joseph. Mais tu connais bon côté Judas na Robotola après. Mais ba pesa Ephraim. Les chiffres moko prophétiques na kati ya spirituel. Donc muto ça service il faut ça muto ya sala 13 ans. Aye binzo to moi cité. Pour service mo difficile banganga bakoki angote ba pasteur mi bakoki angote. Pour baza ba pasteur oyo bazo répondre na ba critères oté. Bazo ko baté. Ça service pas. Mais yo peut-être jiba bien yo répondre na ba critères. Mais pour ani nzambe a révéler makambo. Makambo na oloba oso tuni président Jiba ko biso que non, makambo na oloba za solo. Ayi pourquoi na oloba remontada, ayi pourquoi na bibal de match. Ayi bien. Mais makambo nyo na ko panzante ka na télévision te na ko exposer ba vérité belé. Merci Bandero Balandi, émission Kin 168 heures, émission na bino bolingaka, émission bolanda à travers le monde et le carnavier et puis presse. Congo Télévision, chaîne Malonga, chaîne Lokumu, chaîne où la Rabbi Bastija Malam ou édifié Kabino. Beaucoup de questions sont tenues pasteur Josué à répondre. Naïe, la question Nyoso Bokomaki, Obotindaki à répondre. Bino bola d'émission, Oyo, bola Ike, Pe Bobenga, tu aurais invité pour la 3e partie, suite et fin. Ma série d'émission de Osala Oyo,
nde répondre sur ma question au brokoma ou retourna yé pe ceux qui présent JB pas bengi des services ko le kande non sur salema to zongi sa émission o ezali ba archive télévision za radio té ba archive ko tikala de génération en génération après 60 ans plus tard ba image o ko sala to témoigner to relaxer image o donc parce que je sois message au PC bat balande à travers le monde bat bayoki pe batu ba archive oyo ceux qui service salamité salamité ba archive oyo et aider il y aura l'accélération dans les réseaux sociaux, l'accélération dans la télévision par rapport à ça. Merci à Bobo CM Love Kolo Bolingo Motobolingue Belé depuis l'Allemagne. Merci à Miss Bijou du Congo Moté Mapembe et Monsieur Sili. Beaucoup de liker, vous s'abonner massivement dans votre chaîne VIP Presse Congo Télévision online, la meilleure. Toujours. Check. VIP Presse Congo TV online. VIP Presse Congo TV online.